Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bandana Biso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Nabino Nyonso, famille Libota, les Boichou, bonjour, bonsoir, ici que les les bino partout dans le monde, j'espère que non, vous allez bien, bisoupé par la grâce, non, toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit, Bolimbisa pour la Mungongo, tous en a prière, hein, voilà. Et la semaine, il y a Pâques. Semaine à Pâques, alors, tout ça, la prière, voilà. Beaucoup tatou solo là. J'espère que nous vous avez bien awawa. L'impoïchou, ma famille, Libota, ma grande famille. C'est maman BBC à lancer. C'était maman BBC. Tout le monde a été le remoroté écouté. Eh, franchement. Déjeuner, dessert. Bientôt là, dans Zonga, dans le programme, dans le travail, à comprendre qu'à déménagement, et ça, mon boulot, pardon. Beaucoup de tout sous là, et ça bien. Beaucoup de tout sous là, la grande famille. Entrez. J'espère que non vous allez bien. Merci na bande réunion sur contact à biso. Maman BBC problème kuna au lancer té. Merci na bande réunion sur tout ça na bango na privé. Merci je crois titre na nga bomoni photo ya miniature na nga pe bomoni. Franchement famille Libota bomoni ndenge tout travail ka awa. Bato ebele ba ebi maman BBC à sa famille Libota. Maman BBC ayaka pona ko défendre Poutine. Maman BBC ayaka pona osala ba promotion ba film ya Poutine. Maman BBC azawana pona Belleville Kandila Patrona qui je fais des gros bisous ici Kazali likamona motote. Tous alande vrai pembeni na et ça bien. Yeah. Maman BBC, qu'est-ce qui va pas? Bandeko. Famille Libota, message oyonga na ko lancer bino ke vous ala kaka cœur. Vous ala na kimia. Bo focus kotala. Candistar, bo focus kotala. Belleville TV. Ba filme ezozanga unate. Famille Libota. Atanga mama BBC nde na zaboui. Bino famille Libota boya akotala nga. Boya akolanda be mission nga pona image ya Belleville. Wana ifoto lubango. Boya akotala nga pona image ya Poutine. Alors, ceux qui peut-être mama BBC bana ko défendre Poutine était. Je ne pense pas que non famille Libota peut-être bo komela nga bo benga nga bo tala ka vidéo nanga. Comme pour dire que nos familles Libota, n'a pas na famille Libota, bisognos toza famille Libota. Bisognos toza pona nani, pona Belleville. À part Belleville, tous ces na mutu mususuté. Pour ceux qui peuvent les longs peut-être naïe parce que bon s'attendre raté que non un bon jour na la mukabu naïe, na zoé bata place na ko bandela te, na place na ko suka te, na mona tali dousu te. Yanga ko ya ko trahir Poutine. Ou encore ya koyako na baluki la Poutine na yebina na zomo na kutu trace wana te na omona tali dousu kutu te atali dousu moke na omona te pona nini parce que je garde ma babande nanga na yebi eloko na za pembeni na yebi pourquoi na défendre ka Poutine na yebi musala nazo sala avant na sala musala ya koyako défendre Poutine na zana no un fan ya Belleville boye baka eloko wana eloko liboso na zana no fan ya Belleville
Poso yi naza fan na belle vie te na ko maîtriser makambo ebele te ya ko défendre belle vie. Alors soki na naza déjà fan na ye na ba moyen nyonso na ko défendre belle vie. Na yebi na c'était la semaine passée. Tango na yoki ka makambo balobi oh papa Alain ba pesi trophée te bandeko na ya yukaki mutu e balukaki ngai na oso na mutu na téléphone te na komi koloba na mataki penza mutu na bi mama bébé c'est kita nanu te kita nanu nde na ko se rendre compte que na kendeki na ngoli kolo poani tout ça na ngina loba nini koya peut-être koya ko défendre belle vie et loko liboso et ozala bien so ozana no un fan na belle vie olinga belle vie so olinga belle vie te oye peut-être pour l'intérêt peut-être libumu na yo wana peut-être ndeto omona que non un des 4 matins tu peux trahir belle vie ngai na ngambu nanga toza batu koya ko défendre belle vie il n'est pas dit que non belle vie elle est sainte elle a ses défauts. Bon mona rapeta ngaka bo finga te na lingi nanga ko finga te batu musu bazana balingi na bango ko finga mais belle vie azo pekisa bango na lingi boyete na lingi boyete pona ye ya monike non ndenge apekisi batu musu bakondima batu musu bakondima te ndenge na lobani na ino bakeno belle vie elle a aussi ses défauts amutu azana mai na makila lokolanga tokoya ko netola ete tokoya ko sanzola ete parce que azanzambe te. Elle a ses défauts, elle a aussi ses qualités. Moi, maman bébé, c'est un principe nanga. Nazana no un fan ya belle vie. Na lobakango awa. Na banda ko défendre belle vie. Kala tongo. Tongo. Oh, peut-être que non na lobakango pe na continuer à kolobango. Na zokutu ba blokanga kande na sala ba promotion nanga bo na kotisi film bo na lobi na tie moi extrait. Parce que ngana banda makambo kala. Ya kozwaka moi extrait moke ya film belle vie na tie boy pas na banda kozwa ba strack. Au moins boy pas YouTube akangi, c'est-à-dire que non bazo ripotenga. Nazo au moins ba message à YouTube au moins 2-3 fois pour na image ya belle vie TV. Mais na lemba te point parce que nga déjà nazaki un objectif, nazaki déjà un an fan ya belle vie. Nazaki déjà un fan ya belle vie. Ozo comprendre la grande famille. Alors, ngaïta on a mona ba makambo ebele ezo leka sur les réseaux sociaux peut-être ozo défendre mutuboy, ozo défendre mutuboy, ozo défendre mutuboy, mais un des 4 matins au balukeli mutu ango ozaki na ngaba biloko na yeba ate so ezalaka ndenge nini. Pona bo moto na ngana nunga moko na conscience na nga moko na koloba keno soki na sali boy, toki pa itozonga, mais ba tupe ba obayenga te. Batu pe ba obayenga bala mo nga pe na zo na obimisa image ya mabe keno na zaki mutu a bien te. Pourquoi je dis ça? Maman bébé, c'est qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas. Il n'y a rien, absolument rien. Ngaine nazabo naza famille libota. Ceux qui naza famille libota te, boze la kenon lobi na koya ko trahir belle vie. Et mon gars nazolo ba ya koloba kenon, pour na kozala peut-être mutozo défendre belle vie. Il faut zanan un fan naye olingaye na mutema moko. So olinga belle vie na mutema moko te. Oza pembeni ya belle vie peut-être pour na libumu na yo, peut-être pour na nini et wana lobi koya ko trahir belle vie. Parce que balobi so bo vandi na mutu. Ko tala ba défaut ya mutu te, tala ba qualité. Il y a beaucoup de gens ba comprendra eloko wana te. Les gens baza pressés ya ko sa nini, ya ko condamner mutu pour na caractère. En oubliant que no yo posa na ba caractère na yo posa na ba défaut. Mais biso to précipitaka koya ko ba caractère amabe ya bandeko mususu ya baninga. O balobaka ke no avant longola na liso muninga tala nanu ya yo. Moi je me réserve bandeko parce que na kutana na babiloko ebele na vie. O tala boyolobi te. Mieux vaut se taire, mais mieux vaut ko kanga munoko na likambo. Parce que compréhension ya batu ekeseni, compréhension o ya batu ekeseni bandeko. Ngai mama bébé c'est beaucoup batu ebele ba mama bébé c'est sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres personnes qui disent maman a le vérité, maman a zanetti matata. Il y a beaucoup de qualifications sur moi, sur les réseaux sociaux. Et ça fait un bébé c'était.
Pourquoi aza pembeni ya belle vie? Pourquoi a défendre la belle vie bien? Et maman naza makasi na promotion parce que si tu vito loba makambo promotion sur les réseaux sociaux pour ça ba promotion ba film. Maman bébé c'est na omicha na kati. Na pesa ba te belé goût ya oya ça promotion ba film parce qu'il y avait beaucoup de gens au ba ça promotion té. A oya kaka ya papa a tepi maman bébé c'est na loba ngo pe gelé na loba ngo pe makasi. Nga na pesa ba tu posa. Il y a lorsque vous avez des missions, vous avez des qui SB, vous avez qui famille libota, vous avez que non, promotion. Vous avez ça une belle injection. Vous avez louko na bima na ngoma kasi po mna eba neza que non promotion ba film à belle vie. Muto koloba oh maman bébé ça kosi a zaté. Ba te belé na occupé ko pointer ba kombo na bango te. Alors eloko liboso ngakutu nde naza boye na yebaka na ngai na biso tout otala boye oyo azo défendre belle vie elle est vraie to aza vraie te oyeba naina loba nini naina loba tozalaka vrai na ba amitié tozalaka vrai na ba relation tozalaka vrai na ba connaissance tolinga ko vivre na batu te ya o vivre na mutu o lingeli déjà mutu bulu ya koloba 1 de 4 matin ko yinda na ko kende nango boyi te pour ceux qui osent ça la bongo yeba pe que non yo pe réputation na ezo ke na ko beba parce que bozaki na mutu vous comprenez de la grande famille vous savez pourquoi na loba boyi et na ke nango na général. Parce que tout le monde a makambo belé sur les cas sur les réseaux sociaux, même pas voir attention qui na réseaux sociaux na ba église, na ba école, na ba misala, tout le monde a ba trahison et ça est belé. Pourquoi? Mutu soko lingo kene malé mbete. Belvi ninga zawana ngana vanda na belvite. Na vanda na belle vite quand nde na mona na ngai na télévision nde na lela na ngai na langwa na ngai Poutine enanu nazalaka fier ya Poutine ya koloba que non son travail et si aujourd'hui belle vie azalaka combattre et ça pour na musala na ye siko batu balinganga siko ba ya ba étouffer ba tia limitation moko boye na travail na ye mais elle est forte en ça. Et puis, eloko wana, netinga mama bébé si naza mutu mo boy na timma na nga na talaka, j'observe trop. Après ça nga courage. Il y a malgré les insultes à zoaka na réseaux sociaux, malgré tout et CCT, ils ont arrêté été comme filmer, qu'on travailler dire. C'est une femme à féliciter. Kozalana batu bolie bo meli melobi ba trahir. Elle n'abaisse pas ses mains. Azo télé makaka azo continuer vie naïe. Azo continuer boulot naïe. Ce qui nani yesu kutu mwana nzambe ye moko kutu ba trahira ye. Kaka ngai maman bébé so bien kaka peut-être ye Poutine. Vous savez pourquoi na lobi na sali na kenango boye. Na zui ba pela ba te belé. Tout le monde a makambo belé sur les réseaux sociaux. Mais tout ça la makambo bien, na conscience et ça bien. Et ceux qui peut-être tu es une personne au otambola na crainte ya nzambe, ozana ba réserve ya makambo belé. So zaka muto tambola na crainte ya nzambe, tu verras que non Saint-Esprit banda routine et banda ko gérer yo. Ya ko ba non ça ko sala te, oh sala. Parfois ce mieux otika batuba loba mais ba kuto na buzo ba wanate. Dans la vie kolinga mutu nyonso tout est alinga yo. Poso ko lobi ozela mutu nyonso alinga yo okolela ka vino mobimba tina ndeko kina sama bele. Dans la vie zala na on être ya koloba que ovandi na yo ba kolinga yo balingi yo ba lingi yo te o trahir ça va se mieux kende na yo et ça problème te. Ngai na za na limite na nga moko ya koloba que non je suis famille libota.
À part qui famille libota, naza peut-être na koloba kenon, naza peut-être bokane bobenga biso ba chroni foi ti ba chroni mama. Na okyo mi benga ne yo so ba benga kuna communicatrice ya diaspora. Ya nini ya bela production. Biso nous avons certifié te. Ngana sala nga certifié te. Mais du moins kombo na ngekenda déjà. Je me limite. Je me réfère juste kaka na musala o puti na zo sala na telemi wana. Na kolinga na yeba te oza sima caméra. Na olinga kutu te. Pour eko memela nga même pas un plus na vie na nga normal, voire même na vie na nga spirituelle. Donc dès nazalaka boye la grande famille, nazalaka plus focalisé kaka na musala ya Bellevue. Bellevue a côté si film, oui, film écoute. OK. Nathalie film, Nathalie inspiration. Oh, mbangu na ina déjeuner, mbangu na ina dessert. Na suki wana. Soki mutu na vie na ye, ozo vivre peut-être na baninga, oche limite moko boye entre relation wana bande ko oza na problème na batute. Ko baka ko gérer. En vouloir trop gagner, en vouloir ko yeba mingi. En vouloir onini nde sala kabatu omoni lelo ba séparation omoni ba division omoni ba tiraillement omoni ebele ya ebele. Bref, c'était au moins ça. Bande koto yeba soko mi yebi que nos famille libota. Net inga naza famille libota. Lorsque na lobi que non naza famille, na pesa exemple ka yanga moko. Ma BBC je suis famille libota, naza un numéro 1 fan ya Bellevue. Je suis là pour na Bellevue. Donc na ko focus ka na Bellevue, naza en place sous na ko focus te. Ma BBC lingaka Ursule Péchanga Black Line Mobutu talaka ninga sali fierté. Na Cameroun, na Douala c'est ça Cameroun. Ma be salinga la douce. On a baza ba star na biso et puis baza ba collègue ya Poutine. Pourquoi pas maman bébé c'est na lobeli la douce. Na lobeli Ursule Péchanga na ça là déjà. C'est parce que Ursule Péchanga yé azara pesé sous mingi na banini te akomi na okelo ba kenon akomi neti mutu moko ya privé taka na minicho azane na Cameroun et ce qu'elles ont déjà. Asali fierté na mboka yana na Congo ake ko représenter mboka na biso na Congo et nani na Cameroun. Ursule Péchanga ake ko représenter mboka na biso. Pourquoi pas kolobele, pourquoi pas kobekele maboko. Kaka ba futilité ba makambo moko ezanga tina sur les réseaux sociaux. Botala, boyoka, nenge ba féliciter Ursule Péchanga. Boloka, bolanda. Mobutu, Ursule Péchanga. Ouais, c'est son nom. Elle a fini 3 jours d'intense travail, de charbonnage. Voilà, où elle a montré un charisme indescriptible. Et toute l'équipe est contente de ta prestation et de ta participation à ce projet, d'avoir apporté une touche congolaise. Révélation scandaleuse, c'est une série de diversité africaine. C'est toute l'Afrique dans une seule série. Surtout toute l'Afrique francophone. Voilà. On te dit merci, c'était un plaisir de t'avoir. Révélation scandaleuse, c'est une série de diversité africaine. C'est toute l'Afrique dans une seule série. Surtout toute l'Afrique francophone. Voilà. On te dit merci, c'était un plaisir de t'avoir. Merci. Tu es encore là pour quelques jours
qu'on t'a accordé pour découvrir le Cameroun. Et voilà, mais sur le plateau, c'est ton dernier clap pour ce jour. Tu as connu les réalités du Cameroun. C'était un travail et une formation parce que c'est là. J'étais formé, hein? Merci. Tu as un mot, on te dit, Bolandi, c'est la fierté. Si la communauté n'a pas communauté, on dirait na éviter ce communauté, ce qui y a battu moko boy, ce qui to bimaka likolo to kita to ebaraté. Et ça m'a quand même félicité. Namonaki Poutine, Black Nani Poutine Nani Belvi quand il a patronne, elle avait félicité sa sœur. Alors bi courage, ok, qu'on représentait Mboka na biso. Mais tout ça quand on a futilité moko boy zangatina. Limitation à limitation. Limitation à limitation. À représenter Mboka na biso na Cameroun. Boyoki va féliciter parce que a sali a pesi le meilleur d'elle. A keko représenter Mboka na biso. Pourquoi pas Totombola? Non, on a continué même pas dans le dossier na ngana elaki bo moni wana Luna bo tout na maman bébé c'est Luna bengisi pe maman na ina poto. A bengisi maman na ina poto. Vidéo na bo le kana maman na commis en France. Waouh, elle est aussi à féliciter. Elle est vraiment aussi à féliciter. Luna za mutu moko il faut féliciter na minute. Bon, tu évites maman na peut-être mboka ngo balobi ke non mboka ya libon. Et c'est pareil na biso en Afrique du Sud to souffraka. Mboka libanda na bana na bien na mwana c'est ça problème. Tu évites maman na ayekota la mwana to ayekope ko vanda na poto. Wana eza vie privée, mais elle est à féliciter. Ya komona ke non a komi poto a vandi a boti. Na kobota mwana kokisa ki inane, je crois c'était la semaine passée oyo babimisi la ki tala ba papa ebele mwana mwasi abimisi ka photo ya mwana na ye pour la première fois mwana kokisi inane abimisi photo ya mwana ne public et mona communauté mwana na ye parce que Azastar ba ye ko bimisi la ye ba papa ebele jusqu'à tel point ba ye ko photo ya mobali na ye e ko bima. Et il y a une très grande ressemblance entre papa na ye na papa mwana na mwana na ye. Et Congolais, tout ça, on a ma casse, na ba fertilité, tout ça, on a ma casse, na ba makambo moko boy. Oh, et quoi porter même pas un plus na katia babo moya bato. Alors félicitations à Luna, on a coutu na okota penza ma casse c'était que non habite les solo ni so ezaka que non. A bengi sipe maman na ye. Na poto après quelques temps. Alors félicitations à elle. Ah oui. Ah oui. Mobutu ye wana a représenté Mboka na biso. Ma vidéo est belle, I enjoy, bayambi est très bien, eza honneur. Congolais, des wana, kaka nenge mama Delta ya Côte d'Ivoire, a outaki Côte d'Ivoire, a y déjà la collaboration ya bien à Poutine. Ba matisi na miniature. Ba et comme on dit ya ko wedi sa moko bo non. Ti ngaka mama BBC biluka luka na ngai oyoyo. Na yeki ko yela bino vidéo ya mama Delta o ya zoluba sur Belle Vie. Boueki bobandi ko finga ye mawelisa nini mama loketo avandi wana Delta na munoko ne kaka Belle Vie et tant to yaki na ba vidéo wana boyeki ko silama soni irsilié wana ake boluka ba collaboration boluka ba relation loko bino boza bato moko ba relation te boza ka bato moko boy bosumbaka na banganda bo bebisa ka ba relation na bato c'est difficile pour vous. To landa les sous to yoka Mobutu il Petaka. Ouais, c'est son nom. Elle a fini 3 jours d'intense travail, de charbonnage, voilà, où elle a montré un charisme
indescriptible. Et toute l'équipe est contente de ta prestation et de ta participation à ce projet, d'avoir apporté une touche congolaise. Ah ouais. Bon, Révélation scandaleuse, c'est une série de diversité africaine. C'est toute l'Afrique dans une seule série. Surtout toute l'Afrique francophone. Voilà. On te dit merci, c'était un plaisir de t'avoir. Révélation scandaleuse, c'est une série de diversité africaine. C'est toute l'Afrique dans une seule série. Surtout toute l'Afrique francophone. Voilà. On te dit merci, c'était un plaisir de t'avoir. Merci. Tu es encore là pour quelques jours qu'on t'a accordé pour découvrir le Cameroun. Et voilà, mais sur le plateau, c'est ton dernier clap pour ce jour. Tu as connu les réalités du Cameroun. C'était un travail et une formation pour ce jour-là. J'ai été formé, hein? Merci. Tu as un mot, on te dit, doit. Il a honneur à Congo. Mais Congo là aussi, c'est la néloko yoté. Ce que tout ça va peuple ni. Tout ça va peuple ni. Tout ça va peuple ni. Ah, ce que vous avez concurrence, ah, tout le monde a bien ici, maman. Congolais linga ba biloko bongo muninga sali boy bato ba créer akate eye pa bandika wana o muninga salaki entendons voir famille Bota le péchalo vert boza wapi ma péchalo vert boza wapi. Il y avait une vidéo wana balobi l'union fait la force. Mais nous là, notre communauté, dengeto linga division, séparation. Uninga yo ake Cameroun. Total à sa personne té. Total à drapeau. Mais c'est difficile pour Nabiso de comprendre le Kwana. La personne ake a memi pe drapeau ake ko représenter Mboka Nabiso. On devait peut-être être fier pour nous tombola ou encore pour féliciter. Malheureusement, ce n'est pas le cas avec nous les Congolais. Ah, tout le monde a dit sous Dinana la douce. Dinana la douce déjà parce qu'on a tournage. Film ané qu'on est na Bellevue TV. Et na Bella Production. Donc, bazo pe sanakara force. Tout le monde a un peu belle qui n'a pas joué dans Dinana la douce. Ce qui dit Nana comme film, mais moi, je place où il faut belle vie. Babé Nanaka. Waka Mikolo, on est tout le monde et Irsil Péchang a été tellement trop privé, trop bamakambunae, et voilà. Bon, sûrement, il faut préparer parce que et l'autre, il y a quelque chose dans Cameroun, ils ont dit que nous, avion qui sûrement, il faut préparer en gros avant, peut-être qu'on travailler sur ça à partir de Kinshasa. Tant que date commis, il y a que non, tout ça, on a besoin d'un psycho koto, peut-être qu'on a un test. Voilà. Ah, bolo bate. Pour nani mouté mamabe évolution ya congolais ezalaka évolution ndekono congolais ezalaka keto na batumsu donc batumsu bazala mité mamabe pour évolution ya bato bande to zalaka bientôt zalaka vrai. Et loko ezangaka biso ba congolais na Congo toza na ba église eza partout. Au Kutala Bouena venu à 3 églises. 3 églises. Ba église. Ota église do pango ya mutu penza boye. Batu bazo fouté là. Mais na simakuna basi batie payot moko boye église. Maintenant moi je me demande
plus ya ba église belé na Congo, c'est plus ici ce qui motema mabe na Congo na biso. Église eza partout na mboka na biso. Na sala kaka tour boko na 2000, je crois 2021. Ce qui 2021 na beti kaka tour na Lubumbashi na kineka mariage. Bandeko, les églises partout. Ok kota la mutu boye, okomi na lopango boye, na ngambo boye, église. Okolala na moite. Imaginez église 16h30, 17h30, église Bambunde, Banjo Betakuna, Basente, Banjo Betakuna. Donc tu te dis, Seigneur, ce qu'on est au tas là, réseaux sociaux, au côté des réseaux sociaux, communauté congolaise, Mité, Mamabé, les gens sont trop mauvais, trop méchants. Mais, l'église est belle, les fréquenter l'église, les gens ne veulent pas changer. Les gens n'ont pas l'amour du prochain. Plus l'église est belle, c'est plus peu Congolais comme un démon. Plus l'église est belle, c'est plus peu Congolais comme un mouté mamabé. Plus l'église est belle, Congolais comme un André, naoye bateso dans le baïsouni. Bref, c'est au moins ça. Non, tu crois que non, du nana la douce, azo bazan na tournage parce que dans la vidéo tu n'as pas vu comment photo bomona. Wana bazan na tournage déjà c'est pas bandit tournage, c'est vraiment na tournage wana. Nache la bino pe vidéo moko bomona, c'est-à-dire que nos familles libota l'empoichou au lieu de banda ko tepa to kende ko to zonga boye na belle vie télévision to la kanzala te filmeza na Candistar memement siko tonga ikakanini e moko lekelanga au moins akaba muto ko kika ko créer ka eloko moko boye pona ko bimisa famille libota peut-être na kokota bino na distraction bota la film été toza na film na biso so totali film na biso ya Candistar na Candistar les châtiments otali pe na nani na Belle Vie TV toza na film na biso totala Skinny otali film ya Skinny boye au mona ke non Tegra oyo mwana oyo Tegra. Non, cet enfant-là, moi wana te. C'est comme si na Belle Vie Award il y a 2025, t'es gars qu'on a sous trophée. Tolanda. Et ça papa la bango. Oh. Mais madame on dirait sur le grand likam. Na la bia ko ba iba na madame baza bandeko. Bana mo bandeko te aka mo musali pa batino so ba ko. Mais pour di madame ameka nga makasi. Mama bato be ba ireta, ya monika ngai. Batunzwa koti ba ngana zonga poto ireta. Yo comme kuna retard. Tous nous akinga mote. Et bon yo longwa qui avant comme la classe retard. Hey, bongo embouteillage. Ah maman. Est-ce que école est mambo embouteillage? Ah école est bangote ye école amona embouteillage. Et to kutanzia mona madame poni sko yakete. Tegra, oza madame toze élève. Tu es censé en coma avant madame. Il faut un exemplaire. Ye moto comme nzela moko Daily. Oh ya zakaleki na yo. Est-ce que madame na ça ça normal? Mais maman, ya longwe avant comme en école retardée. Ni ça embouteillage en wapi? Embouteillage en wapi? Moto tcha no bosoki net ye ni akomi retard. Na ndenge ngapi na tanga na za il est traité. Si koso muta akomi retard, nana benga na mwana so a retard. Maman. Dede. Na tunyo nana benga naka. Maman. Pour madame a courage au bengana, c'est que Dédé a payé à Val. Ça que c'est pas aussi la première fois qu'il a commis retard. Si qu'on a tunio entre madame na ni Dédé, na bengana moi. C'est quand on va bengana, il y a qui pas Dédé tenir. Ah bon, maman, to kutani liboso, il y a eu retard. Si qu'on a tunio entre madame na ni Dédé, na bengana moi. C'est quand on va bengana, il y a qui pas Dédé tenir. Ah bon, maman, to kutani liboso, il y a eu retard. To kutani liboso. Mwana aza na posa ozonga ndako te so babengani eza pona minerval eza pona nini akenda liboso a préfet akenda liboso a Dédé ke kolela ndeti yo sali bongo poni okenda senga madame pardon te wa sur so yo kenda ke osa genuel boso madame ano senga pardon nga afuka la pona nini lisumu ni asali mama eza pona éducation asali lisumu nini ngasi na tanga na si na tunyo lisumu nini mwana asapa akene kosa genuel devant madame mama ti ko encourager mambo Tegra salaka Tegra longwe na ndako à 6h30 ok comme en école na retard na ndenge nini bon embouteillage ah maman na lobi des gens tous à la batte est-ce que yo so ngate que madame a un problème na te yenda za problème na madame ngai ngamo mukena yo lingaleki na yote nzambe yo lingaleki na yote akolana mama biloneza
Lamba, bilo mbeso ezakuna lamba. Moi non pe ndinga zabo madame on a ça misala mabe. La famille bolanda filme oyo ya Skinny. Bozomona comportement oyo Tegra azo affiché bandeko. Tozana bandeko, tozana baleki, tozana bana. Textuellement comportement oyo Tegra azo sala. Parce que tu as déjà dans le film oh teaser et zola qui ça. Yena teacher nae Linda et Simbate. Ce qu'on a zoé baté, Linda n'a pas problème ni yena nani na dakosta bazo bota te. Maman Milo azana besoin ba bota. Et bi bango. Bon, mon comportement ya Tegra, bandeko, lorsque vous voyez, vous en avez bana, Bellevie a yaka ko éduquer, Bellevie a yaka ko interpeller batu, na ba film a Bellevie, a yaka ko la moussa batu, o bazana pongi. Comportement ya Skinny o, ya nan ya Tegra o, eza même pas ya kolobaki, non, eza comportement moto touvango étrange biaisé le quoi liboso. Il y a de parents, il y a de familles o bazana bana ba se comporta kabo, bo fongo la miso. Bofongola miss. Donc elle est prête à koloba mabe à cause la baticha. Mais yé na école aso se comporter bien te. Ata ba poser une question. Bo tala bo mon angote. Comportement moko epola. Parce que maman étoile ndenge aza a côté la mwana. A côté la mwana nae. Ya on azo baba ndeko to zala ebele na to ke kota la film wada. Sort et kozani. Sort et kozala nini. Il y a moins au Skinny parce que tu as déjà que non. D'accord. Tolanda sous a. Je ne sais pas. Alors, c'est que faut canisa. Faut canisa. Oye pourtant qui s'abana. Oye te pour soulever ressentiment mon coquille on a moi je ne sais pas. Ça je l'ai dit peut-être que Azo ressemblait dans et l'eau au moins ils a parmi antécédents je ne sais pas. Mais pour soulever l'eau quoi envers moi la tête. Quand on passe devant la cour, c'est toujours Tegra qui est dehors. Quand vous criez, c'est toujours le nom de Tegra qui sonne. Hein, Madame Linda? Moi, je voulais juste en parler parce que ça a Penza qui est au côté. Et puis, quand vous parlez aux autres, c'est toujours Tegra qui tonne. Mais comment est-ce que Papa Tounsousou, quand Tegra parle, quand on parle à Tegra, elle ne tonne pas ainsi? Non, mais justement, c'est pour ça que je dis peut-être c'est personnel. Peut-être c'est l'élève qui a un problème avec moi. Justement, moi aussi, j'ai voulu vous dire ça. Comment est-ce qu'une seule, elle n'est pas la seule, hein? Dans toute cette école, elle n'est pas la seule. Mais c'est la seule aussi qui se tient face à vous. Il faut essayer un peu de voir, vous voyez. Moi, je comprends Tegra aussi parfois. Et j'essaie aussi de vous comprendre. Je peux aussi comprendre que vous n'ayez pas d'enfant, mais quand même, étant femme, moi, intuition, ouais. Vous devez avoir cette intuition hein, d'être mère. Et voilà. Un peu, faut mettre un peu d'eau dans le vin pour réagir devant Banabat. Vous savez, maman, c'est vraiment pas plaisant. Monsieur Patrick est parti. Y a-t-il un problème? Plus qu'un problème. C'est Elena. Non mais je me pose la question, qu'est-ce qu'elle me veut cette fille? Tu comprends? Je sortais avec Vinny. Tout le monde savait que je sortais avec Vinny. Et là, madame se permet de sortir avec Vinny, soi-disant parce qu'on a rompu. Non mais elle vit dans quel monde cette fille? Tu peux te calmer un peu? Calme. Non mais est-ce que tu comprends? Je comprends parfaitement ce que tu es en train de dire. Mais essaie un peu de te calmer. Tu comprends? Parce que, et ça l'a bien dit. Là nous sommes venus pour nous entraîner.
Non, mais je ne peux pas me calmer. Tu comprends? Je ne peux pas me calmer. Comment elle peut me trahir comme ça? Ça veut dire que prochainement, je dois avoir peur d'elle. Elle peut, par exemple, m'empoisonner. Je te comprends parfaitement, mais tu dois me comprendre parce que ce qui te coûtani et ça la mabé. Pour l'instant, calme-toi. Essaye d'abord de te calmer. Ok? C'est que moi, je te demande, c'est de te calmer. Sois tranquille. Non, mais tu sais quoi? Oui. Puisque c'est vous qui dirigez. Ok. Arrangez-vous. Et tenez-vous prête. Parce que un de ces 4 matins, je risque d'agir. Non. Ou plutôt de réagir. Non, et je vais très mal réagir. Moi, je te dis très bien, calme-toi. Il n'y a rien, calme-toi. Non, mais comment pour l'instant, calme-toi. Est-ce que tu peux m'écouter une minute? Moi, je te demande seulement de te calmer. Et ça, la bien, on vient là au travail et puis, oh, kunazo salaboye, oh, azo salaboye. Guerre mususu ezopela awa entre nani Kenny na Elena. Elena. Ba makambo ezalaka bien. Ezalaka trop na ba fille. Oza na master na yo mona oyebaki copain na ye baboyani yo bajobi manaye. Siko bande otoza le bilona to ke koyeba yusuka ndenge nini Elena na Kenny. Yango na bref. Famille Libota toza la focus. Ozo les casser les réseaux sociaux et talibisoté toza wana pona Poutine. Dépêchez alors vers bo aimer vidéo na ngabo partager. Et voilà quoi. Sikoyo na châtiment Sylvia Longola Kizemi. Je crois qu'il n'est qu'au Amelaki qui donc il faut les cas qui n'ont pirate et nzambi nanga makambo ezalaka na konga makambo bazemi ya kolongola ka ozo pas problème et c'est-à-dire que non Poutine elle est branchée scotchée. Vraiment Poutine a besoin d'éduquer nation. Poutine pesa a besoin ko sunga population communauté na biso. Azo révéler babilo komoko azo ko lamusa batu ba esprit. Non, bolongo la ba distraction franchement. Tolanda. Parti oyo na kati son parce que ezokende na musique wana jusque là on va confirmer ngaité musique na bazobeta soki eza déclaré ou encore soki eza déclaré té pour na ko zala déjà souple na vidéo. Alors eza na place na zolinga té na terrain oyo façon bazo jouer na terrain non world ce que tala siko Elena oyo kotike nani Vini ce que Vini azaki copain nani ya Kenny. Est-ce que ça a des sens? Ça a des sens. Mana mibali yango penza ce que yé Elena a comprendre peut-être que non mobali azaki mobali ya master ya connaissance nanga moko alingi ngai. Est-ce que akwa aboutir non na mariage? Mibali bayaka ko mekat bato bele bayeba yango te. Mibali bayaka ko meka. Kenya wazana kimia te tandinga zotala. Tandinga zotala amoni amoni Elena Vini azoya kotika e. Oh mon Dieu. Vini pe na makambo za makasi un amoureux. Waouh. Bref, la grande famille botala. Kenya wa mama mawe tala. C'est-à-dire bitumbe ko bima parce que Kenny connaissait Mati. Poutine façon créer kama kambo pardon badi. Alors c'était au moins ça la grande famille. Na komi nanga ko chiter, tous à la brancher, tous à la scotcher sur Bellevue TV et ça a bien déjà bazo tourner déjà ba film mususu autour monde a dina na zana kati. Bana na ba Nikita bazanga te na tina mon bino mo vidéo mo moké ya tournage. Oh la maman du ciel s'il vous plaît. Elle est belle. Car bato mitema mabe ne ba supporter te. Biso tozata na problème te, on est là toujours. Focus na Bellevue Télévision, focus na Candy Star. Alors, je vous aime la grande famille. Merci na bino nyonso ba oyo baza ko soutenir biso na musala oyo. Merci.
famille libota tous a toujours focus, tous à la focus, tous à la emporter nous sur les réseaux sociaux. So et puis aux famille libota yeba que non aux ana pour la belle vie. Voilà. Merci Nabino Nyon Sobandeko. Beaucoup de pour s'abonner chez Mpoichou TV et ça bien. Bah élément de Jésus Kutakuna. Il y a bien. Beaucoup de kota la ba vidéo ba émission au bandeko ba osa la bino na Mpoichou. Franchement, merci la grande famille, merci Nabino Nyonso. Tokuta na air moko, semaine ou semaine ya Pâques. Résurrection. Beaucoup melanga signification ya Pâques. Beaucoup melanga signification ya Pâques. Voilà, merci la grande famille. Nakomi na suka na ke kopema na pokwa na oke na ngai sous séminaire. Semaine on se toza na prière. Andeko na répondra ki te lobi bolimbisanga na on répondre bino siko. Bisous là-bas. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.